saison attend parce que Binza Baza maître et attend. Paye circonstances. Donc, alléluia, Nabino, alléluia, Nabino, dans le monde entier. Depuis partout, alléluia, Nabino. Un gros merci, Nabino, c'est vous avez branché na RTG number 1. Et puis, na émission, na biso gare centrale, côté de côté, na tout joueur, comédien, pasteur, chanteuse, chanteur, danseuse. Sans avoir la option, na ma baronne. Pour ça, baronne, il faut ça, Karim Mokon. Il y a des choses à madame, il faut à la Angélica Madeleine. Ah, comment ils ont Angélica, tous à madame? Tu sais qu'il y a eu le CP, la veste noire dans l'outil. Zampembe! Par rapport à beau-frère, monter ma gel chaud, qu'on a pembe, ma cassion, tout bien, le CP, la veste, sur mesure, tout ça. Un grand merci à mon boss honorable, puis Mouabilou. Un grand merci à madame Christelle Mouabilou, la dame du cœur. Un grand merci à madame Mouini, madame Stéphanie. Madame Brenda. C'est la madame, qui est na TV pour WhatsApp. Madame Brenda, donc merci beaucoup pour le message de l'équipe. Mon réalisateur KDQ, un grand merci. Ma équipe Mobimba Yagar Centrale pour on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc un grand merci à l'équipe Mobimba. Un grand merci à mon chef 33 Chutengue, directeur de programme Nabiso. Un grand merci à Batunia Sapona Sabino. Équipe les arabes tellement costaud, tellement toi on a héros d'alombre au boss à la kibo nganga moko meza na batbazo fina ils ont batbazo sima ils ont batbazo yoka sont très bien pour bébé sanga c'est bon. Ok, voilà, donc un grand merci à Kolonzambe au abat télévision dans lelo comme dab naza pinzambe chano boye ma caméra leki. Donc, il y a une mission comme d'hab. Un grand merci à Junior Kabana, à Oko Chamer, Buter Motema, Yachimen Dior, donc jouer à mon sans complexe. Jouer à mon sans complexe. Abona Bala, Opona, Poto, moi, Mundi, beaucoup créer moi, Mundele par rapport à mon candidat. Consommons congolais. Motema Chimen Dior. Ah, bah, Jogo, beaucoup de qui songi, baby, si ma camu, vous êtes tala, vous êtes sima. Mon réalisateur cadet, tu l'as biso héritier wata mon papouche oh déjà ndenge to so la bim. La auti braza azaki invité. Lobi azaki na kati ya braza mais ndenge to so la bim ana kati ya kin parce que après gare centrale match kozala lelo la team wata les étoiles bana gombe biso pe mo bana lingwale bana cité to solika to kotia par rapport à Miss Makasi. Un grand merci héritier Watanania. Félicitations à votre besoin chanson on va le moi. Papa push. Donc voilà vous avez dit chérie nanga yozanga wa motema nakaki katika ya on dit oh ma chérie. Oh mon bébé. Dikana yembela yo. Moi yembela ne. Inons bi na kati masina un grand merci surtout na bana masina et yakimba liboso na kota masina mais malgré moi bouteille et ça malgré hein bon réveiller que masina mais doza ki bango kanga non sur mesure nzambe veste pas si na zonga basket na trailing comme d'hab non yamba animateur na biso mboko yo asalika nde to lingaka slim donc il faut Razoko tatouer au vanda ya bo bende la ngama kolo par rapport à Shimbok. Le roi yé pa yelinga gilango. Ya couleur nga pe na bibo. Nandenga ba momi to ke nombo Kirikou. Karim Mokonzi. Karim Mokonzi nde makambo bizu. Karim Mokonzi nde makambo. Ko vanda non te Kirikou. Yozi mo kasa couleur wapi. Maintenant misa ko dakora mane to tsangola to timbula ngola ni nabo na bando batela banye mais na gomi ko contrôler ngo siko po na biusi da city yamo yo ni blamba bien po Kirikou la tonze to kana ki bo benda pe mo kasa Kirikou ngo bo benda pe talent révessé pe ke mo konzi que tu viens quadra koramane mais félicitations quadra koramane parce que modèle pe bo sali angola na ebiso on va faire na internet na ebiso to creuser donc oh kangola lelo en tout cas akuta mabulu ba pesa na temps ou un mois na isali mate le veut dire te petit pena un mois te mo bando mankenga ngalinga mingi so na plateau na yo kasiko trinwani akanini quadra tambusinga na Afrika tina na reside este west atoza baluka nage babalula nzotwe
nzote zoluka mbongo balula nzote zoluka mbongo ande bana nguba kaka boye na teshe ya kaka boye bana ifye na bafeti kaka boye je tekide na chamwe bana nguba kaka boye yele membu kaka boye jikepele kaka boye asande lola kaka weza eloka sika te tozonga siko na ba o sepelisanga wa la saba boss avant da saba boss ozara mupepe soki ya meminga mota memi yo na taxi osengi ye merci mota memi yo na maluku osengi ye merci ebongo ya uchino wangola cette voyage cette concert bobo baba fololo ya 30 titenge bien bebo mo pawa memebele bebo bien mbumba na barumu bebo jikapele nga mizima le plus suspect muke to kitanga shekarin mokonzi muke to matanga asanelela toke nango bebo ziko strong na lati ziko strong tofanda nanu mpo balobi gisele ezine nakumbaka yango bien il faut zala kaka mama ani kunga mpo kumbango bien et puis mpo leka bien batalo bien erevese ke attache eza te buto eza te foleka na rtg koleka ya problème te karine mokonzi nayebi te soki maneti to okomi soki to kwa pesanga secret nauta na nsima na ere yokiangola nakende ni yo fi ya chance karine mokonzi business na tali belgique mon abi chocolat boy pecha vene susu wata chanteur wa l'équipe bon filmé na plateau na seba mona ndenge ya chocolat belgique ya boya chef Belgique, il y a des médecins. Goga, ça très bien. Donc, les lots après gare centrale, donc match eza, la team et Kozala, et puis Rosana, les étoiles, Yves Vicote, mon président Daniel Massaro. Après soirée, kilote dans le club Ndengue Zalara, Karaso, Bem Sote Koyate, on a champagne. Mais dans la vna boss lève sur la bien. Chanteur l'équipe a mis tout baléga na maison mère na Oyemba. Oh, chanteur l'équipe a mis tout baléga na maison mère na Oyemba na Okaba. Na Olata bien na beauté na ko s'exprimer na entourage. Alanda vene Ecuador. Luka vene Ecuador na entourage ba prêtre ba Dolph Mute ba Chilamuna ba ebele. Est-ce que y a na maison mère wana jideta utakuna? Orishananga. Oui, qu'il y a une maison, mais je l'ai dit, tenga na bina na komisi boss la vie biga mtaka malula petit a venu quoi d'accord les grenali yo et la explication ya kolina moto kari les grenali yo et la raison particulier ya mama rivana la atana kutia na banda to pena via flacon de vie zela mona na sepena kotana ya kona esa va bona la lemo nezo nzembo jamona na oye mo félicitations aux animateurs mayo asiko eza makambo honorable Cindy Leker donné vani a vedige o azana makambo ne bige aundi mo so nzembo ya voix o Cindy Leker oyemba honorable asindi mtoyembo te kabana ngokosha solo la mer jogo kabana ngokosha chef c'est non et puis que ce qui en bois quand il revisate kalubana lo na chan oh polimoranga ya original de new muchima tena bon yango no ebike il faut ça na gare centrale que na se lelo donc kiriko lo bane na lelo mi na Luxembourg na ebsibino cha o yezela rabino ya Alain Libanais na Californie zela na rabino est-ce que bi côté so revese ko lo bana lo lem côté atla kutuna non ezani ngai na kola na bandolo bana lo lembuti baser nandi bando sika italo balwa mo siko mo sanga sonya mo ngapna ta kamta na ba fossette et obima so na quartier la tête
voilà Kirikou malheureusement que hérita. Hérita vraiment Karim Mokonzi. Poto kabwana yo chant en tout cas na episondo leki na gare centrale ROA dimanche na oye pisanga ba sombi po ba choisi matata ba zotalo ba junior ba wete ba kabananga ba Fabrice Mbimba donc TV ça satiré ma bé. Dega Karim Mokonzi. En tout cas la section moyo. Mais asenga pardon, asenga pour abina na gelema azaneka mona braza ba to ba voisin na biso na bomila ke mutu. Kirikou c'est la plus belle de tous les Nabombi dans le bassin. Nabombi! Nagolo, balo. Mais slim ne zandenge, hein? Magamongo yango. Peut-être Kirikou ngala DiCaprio la merveille. Patrick le Noble. Mon frère DiCaprio la merveille ndatika ba makambo. Hein? Donc migolo ba benga ngai leader ya ba atala ko pa quoi. Merci beaucoup. Ba benga Shigito, ministre, hein? Merci beaucoup Kirikou. L'équipe ba leader. Merci beaucoup. Donc Tozo yama déjà like team. Quand tu es no bomoni tozaki na arnaqué vite fait parce qu'il y a carita mais les lots quand même. La baronne. Bonjour et bon dimanche. Ouais, bon dimanche. Il y a tout à l'heure. Eh bon vendre plateau baby eh ba mushino eh. Ah ba Nike. Ah Nike papa aux États-Unis. Par rapport aux States, mon States ba belé ba genda States car moi chapeau, il y a ba UPA moi pour la munene. Bisosco Paris, marque à Japon. Na pasi ba tutu ba la nation na parler ba mbote bon dimanche na ba tutu ba zo la ndangai. Premièrement na yemo héritier Watanabe la Pulga moto na tembe. Donc ba mbote pas ça zali zo la nabi. En tout cas bon zoumelenga médaille pour la ta médaille il faut utara États-Unis pas pour ça na ngosiko ya argent. Qui est non ya doré. Parce que ils ont la force c'était appelé moi premier ministre d'État. Ah comme ba sika ya moi. Au premier ministre non tu kababiza. Comme beaucoup fait le d'apier chiquito yo. Tenga appelez-moi premier ministre parce que on a un niveau likolo na ndenge mabete par rapport aux États-Unis. Donc au cours ça va comparaison mo boité na ndenge mabete na minute ezanga. Succès na ngo ba mise be ba na ngote. Ah. Arnaqué. Na bi que honorable Jacques Mupenda Nkulu azolanda biso 600 clean malili ya mboka. Azolanda venanga Eric Zemanga, Eric Kinzambi bazolanda quoi. Merci ko arnaqué nde bato ba ki siko il faut ki manette yo. Ozongeli nini poto luka ozipe poto ngo pe ya bien o bandi na 1 donc bandi pe ya poto na 1 omoni Karim Mokonzi na beta na mo histoire muke to kendaki États-Unis oyebi niveau dans la succès aux États-Unis na robombela to dans la succès ya makasi voir même le ba leader mususu a ko sabe te na ndenga mabeti na zo témoigner pena. Donc basé là que pour ce tout solo na WhatsApp pour le bakaba lelo mingi faut même église so église na kendra te fo nganga wana ngana se bon c'est normalement la TV na vi que pasteur Moïse Mbia aussi ka po ngana kendra kuna réserve de l'Éternel au moins te ka lokotaka abini na nini atombola quoi te arnaqué longola na longola linette na ndak ba mona misu par rapport arnaqué au bali aux États-Unis. T'es pas ma mère batuna qui est yango. Non, ça a déjà équipé. Ah déjà. Mère Abadjo ça a déjà na Chakambi. Ah félicitations. Mère to pesi bambote. Oh là là, et pas seulement un musicien. Mère Abalifanta ça a déjà donc là t'as nos lunettes. Bon t'as été azo occupé. Merci beaucoup. Nenga to banda na cha parce que la poule gawi senga so na lekina lo baramingi te moni na fraîchement des. Et puis voir na op et nzambe. Et ça on continue nge kende on ndenge non. Na bi ke vena so 38 titenge azolanda. Donc a Hollanda donc fa yo ka gina zo yemba. Si. Le réalisateur Kyodo. Yemba po SCP ça vient na go through my Scott azolanda biso en tout cas SCP sa maman Ani Kunga ya Gisèle les inda ya Ani de moi SCP ça yo shida ibula dashi matinu zame. DJ Thierry Monse, le conseiller Okito, Blanche Senga Chouchou Luzolo, ah ouais, Eric Zemanga, Venanga Eric Kinzambi Yoka, honorable Jacques Mupenda, Nasali, Yonini, Yokangalinga Motema Daniel Nanga, Bisumuni Nango, Ezama Polimisi na Mokiasi, Abonena, Elena Time, Sokolimisi Ngate, Moshu, Yanda Komama. Nazobanga kanda no mabe pimelanga damas parce que na jali bombisi na solo la kibiente na ba master sala pourquoi esa mabete pona motaza kosakaza na karen bileza pamba kaskaza concentré bongo ngaye a petit meke courage na nzoto bokono te oh
le fils de Djeko, Nalelio, le tête Tendai, Josi Matata, Ange Céleste. On a qu'à banga notre mabokoba. Nasala choix avec pour mon choix à cause de la téléphone caché na mon thème et mon chou. Ok, tu en as. Sakira kanga kanesa su bopesa la fotete kumbela kanga ye achaka maleze biso mibali tolingaka balinga biso enzombo nde pasi etina sakite ekuminga mpenga na bolinga ye akomisanga na episode ya suka bolingo ye alakisanga bolingo ya kudiswara Mabelaki mwana boyo Souci et on passe la poule dans les canaux na beteli bakuna zela alokota tiama siva opema chombe tikelanga wa bidala kopa biske sama mota boy basoye mapie tenikiste monane sokala bipodogisa makakona pourquoi apesanga bolingo le président Daniel Massaro Eric Fourili bongo tête tendai tokata tokosola alléluia yena vivi emerald na lelivia Ah, t'es pour ça, Léla. C'est un akanisi via. Oh là là. Pour ça, Léla. Nakanisi. Tout ce caputo Léla, t'es arnaqué. Ah, est-ce que beaucoup est denga que de nanda comme on a Nike? Vous souvenez nga ba slim denga so kata na plateau kon Zambé. Makambo nga zo mo photo mo na ensemble pour mo na etani. Bien gare centrale yango hein. On a non le bateau ça ensemble. Voilà arnaqué déjà tout le monde peut changer place à répétition. Au Bobandé déjà à semaine passée et là Diane a fait ses programmes mais mardi mercredi. Ouais, tout ça on a na TGV car na cabine wana donc tout ça na TGV ba tout ba linga la poule gamoto na tembe to kutana wana mardi mercredi et puis to robeta les 7 na extrême ma campagne c'est samedi déjà ba belé ba on a yemoko moto na tembe franchement des États-Unis. Donc abi Nicolas toujours la tarama bandana boye par rapport aux États-Unis mais le côté tambol pays au moto pour babi dio États-Unis à Paris. Non, il y a pas de problème toi aussi ça na yo il y a moi liloba. Ah ouais. Akim Solo. Akim moi petit trop hein. Ah, yo comme Momo Ken. Il y a la baronne pour nous aussi ça va arriver mon programme. Chaque mardi, mercredi, banakin. Tu m'as des gens qui ont été assez gagnants de ma campagne. Je m'en ai déjà mouton en c'est du tchatchit. Faut comprendre. C'est du tchatchit. Donc chaque mardi, mercredi, na kata TGV to kutana en plus samedi le 7 bisotu extrêmement campagne to za wana. Pour nous clôturer bika bambote ko zanga te Zapolo ke dinange. Zapolo. Chaka de kudinge do bula Eric Binda. Venange je suis Mukulu Masananga direct de Paris et de le Condé. Donc on a un salon. Merci salon beaucoup. La super na lemba donc. Merci beaucoup. Non que mbangu na kopesa yemoko tête tendai maboko banka. Yamara Chel. Nazomona Eric Foureli et mon président Daniel Massaro. Nazomona honorable Jacques Mupenda. Ils sont mobile petit frère de Patrick Passon. Nazomona yemoko Eric Zemanga, Eric Kinzambi mon vieux. Donc mes respects beaucoup donc batutu balinga biso biron na biso champagne. Le fils Djeko na bosani ote bambote ya trop et puis nazomona DJ Thierry Monse. Chiki. Merci beaucoup d'avoir compris quelque chose. Amour à bon moine. Et tu kaka bilembo na motema. Eh, but bazanga ba amour à bon moine avoir un problème. Nicolas Mokonzi nga amour à bon moine les en a. Bah tellement trop. Quand on panza ba mabala te ko saba scandale te tout qui mais baza moi trop. Chef. Nga na mta ba amour à bon moine. Voilà, merci beaucoup Neriti wa tapona nzembo kitoko oyo eza dédié na Rachel Fouta motema ya tête de tenda ima boko bank wana mon maman maître Tété Kabwaka le seul fantôme qui sourit nzambe batambongo akala bazalaka te mutambongo eza lelo tozolia tozomona ona azalaka n'importe quoi mon boss Junior Mawete. Dans 2 jours, quand on a un point noir, mon boss Junior Mawete, ma clin d'œil na yo, et surtout que na Gisèle les indatés à corpulence, maman Annie,
gros bisous depuis Paris. Donc, non, il y a déjà pas tous. Je crois que Batunion se bouillait bien. Mais tout solo, là, non, ma Victoria, Koufa, Bakanga, Toba, Kabolongo, le quoi, Lipa, Ndambu. Donc, ce que photo solo. Eh, par exemple, t'as scanté, bien. Il peut rêver ces descendants qui me questionnaient par rapport à langue. C'est tout ça qui gagne à jean. Wow. Donc, on va mener. Donc, quand il faut propre toi, tu t'es naïbi, donc les mener. Si tu as bétali 3 ans, dans l'accès à qui m'a mener. Ah! Yo, vous avez mené un des Nzambe Victoria Obazo, Kabola. Yo, vous n'a pas l'équipe. Non. On appelle à l'équipe, on appelle Segou Tumbote. Ah, yo, Zana. On a mis qui? T'es dans la Sarana été. Il y a ça, mouvement, Victoria, mais. Azaï né na biso père aleki nanga petit frère papa qui serait mené à solola bien nanga respectanga beaucoup donc na bana tout mené respectanga makasi c'est même beaucoup donc beaucoup respect wa pesa nga donc moyen goût donc au sala autrement ezati pour ebi valeur nanga depuis grand frère naza vivant et place en ami kili ebi ngengi on na sala na mikili donc c'est ça mais ce qu'à part yo na papa leki no yebi que Victoria mususu pesa Victoria bato pe abayemba na vie titre album ngo esunini album via tikelepso na studio tilelo oyebima bato bayemba siko dizismi bachana ba mabanga balia bambonga mabanga bato olelo bato na komina babulu bakangisa bon po dizismi ngo ezobima te mamba dizismi ezai masolo eza masolo na ngana père na ngana mené na Jésus Christ bino trois donc comme si père na ngana mené azate eza masolo à Jésus Christ na pas tuziana so ba solisi na bien na cause na Jésus Christ dizis mi bimi na moi oh to vanda na ngata msuna osoliso bi oyoke na biso pe ma ouais po ngape ma na moi de mabanga na kati po so na ngape bima ebi ngaba mise ba boka ngaba ba moins de 40 ndenge na nga chef oh liko 50 no ba boka te ko filo mi da boka ngape na okipo sa mabanga ba vie mene ya po sa liba posa libanga papa wemba posa libanga vie des fois yemba susu posa libanga na Nzambe pas tous on te lamba bon to bandi siko émission bon liboso to ndoso te wana era introduction sikoyo moi bika ero longo likani yana erevese ko za boga donc introduction sikoyo donc to bandi sikoyo émission pour na rêver bango na vie claire na longo ba filmer pour na na système ambulate ngambula otobeta côté na te menga pour que changa bite après mission na chape trailing par rapport à mbula kaboni kitambo mo fleuri ngata na obima mo fleuri na moni mbula sui na kota kitambo comme on a chaki ba plan pour na bebsa tete pour na na salon lobby donc salon gilet masalanga za na sidaf mazali aza na deuxième niveau na VV santé na zo li opé bon donc week-end prochain sur aucun na marque et tout na ba state au sala Guilin ozolanga Karine Mokondi donc na coupe na ngi suki na o ka mettre ma jaune Guilin na ko ma pas tous Guilin sentino on a donc on a compte na on a donc Karine Mokondi deuxième niveau na VV santé donc ça je moni dimanche et samedi déjà direct OK so lingi donc na deuxième niveau si ko pas tous là nous a bogarbo aux a fiancé occupé aux a déjà marié bon moni normalement na cette otulia peut-être na likolo na mobala Angelo on a ça tout l'andeli yom toza boy ozo tangi sa vie claire et tango kata mais na lobby ils ont la chanson mon bon obeta na sena tuli donc peut-être na likolo na mobala Angelo ya Nzambe amoureux fini. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, et donc, yo c'est comme ça, yo pour tout les bon, yo ngo sonze yo za moi si. Et donc habito kata, aboto ke musique. Voilà, merci beaucoup Patouziaga. En tout cas, nabi ke c'est pel sabatunya so ba Hollande biso depuis monde entier parce que bazo à gare centrale 5 sur 5 ma bouche autorisée. Donc la bouche autorisée retour avec force. Abi ayo fina ba page amki pour na seule page polémique dans Zamita kanga la baronne Nandima pour Nandima na page. Claudia Bakisa ba clin d'œil balobi c'est l'excellence qui compte donc chanteuse moko ya Nzambe. Patouziana avant to solato comme il au moins vie qui c'est nze mo de banze mo belé na lingaka.
nalinga mwa mwasi ya matadi na 10000 to te na 10000 no na Saint Testament te tozonga deya na baalbum ebima oke nostalgie ya moto oyokaka nisi balinganga na nzembo sera nzembo nde nabota mwana nga wana sera nzembo nde nasombaka lupango moni banzembo ezaka omona moto mosu alinga nzembo makasi oyeba ntina nayebi nyonso kokanisa kasi ebongi okitisa motema mpo nanga mima sherilino li koloba se koloba mama masonga na kopekisa ata soki oboyinga se pambara koloba sa koloba likambo ya bolingo eswaka sheri kanisa mokolo koyeba na koyeba te nazali papa ya bana soki olingi emeka anga na boyo se libala ya mabe anga na boyo mobali alikombe mabe mobali alikombe mabe soki pe pasi ya butu nani akosalisa karine nanga mwana mwasi ya matadi mino pembe lokola angelu soki natali loketo na ye naluli ye mpe nalembi soki azalaki ata mwasi nanga me motema nanga mosimo bonga soki azalaki ata bibi wangu me motema nanga mobonga tolingana totikana te epui tolingani nzambe PDG Julie Dienda. PDG Julie Dienda. En fait, PDG Kasopele. Rappelé, en tout cas, Nzembo chef. Qui Nzembo Fakinga des actrices principales à clip non. Ce qu'on a est bima TV a pianga déjà CD. Pour elle a non WhatsApp et été. BBM car me pose en ngopé. Ozu api. Elle a non goga qui te pas bouche. En pianga na no te ba héros. Donc en tout cas Nzembo na kanga et puis eza na boule na siko Hervion loba. Tolingana tokabwana te toyimba kupa tuzia tolingana totikana te epui tolingani karime toboyana te ozali peti apalin ozali peti mopala kineti 33 titres azali peti king depuis Diego Kao donc depuis Diego Kao poza na bato mosusu bakoti masolo ndule na Faustin Birindwa babomi pe ndule bayuma bangombele bakoma osalaka bisala sala viens choisir ma tata ozomona ke via vana za petit non tu pas vieux qu'est-ce que ozomona donc idéologie est la idéologie qui omona keke papa nanga Didi Kinwani papa nanga Alex Njembo pe ba embele maman mida to sa moi capela te papa nanga Didi Kinwani papa nanga Alex Fumuchi donc auto père nanga Chacho Mbala au sentir que Vito ya orchestre ba patron ya bato alari ya solo bato alari bazo ko bimisa 10 au monde 10 c'est que fona défi sabino choisir ma tata bete la bino tout na betol asala bino ndenga sala ki goga mercredi au rep panzani après ko bamba mbongo téléphone ko mo sonner ya choisir zona est-ce que ngabi malemba filora linga bongo te la taille na lobby mon Vito ya ça na ba grand patron Mouli King, Kiss, est mené à grand patron. Donc, Mouto a 10 000. A go bimisson dans 2 jours. Et le belé rien. C'est quoi les autres années? 2 jours, il faut veiller. Au moins, il y a moyen d'attendre. Au moins, Moutouana a pesé. Il y en a pas papa n'a pas plus ma bu. Il y en a pas papa n'a pas Adolphe Mouzit, papa n'a pas Bevaris Bocha. Papa mon a pesé. Donc, à cause de la camo, botam sur 2 jours. Mais, na ebitina na okotanga kombo mutu wana te aza grand nom na kati ya mboko oyo mais makambo ya 10 ekota neti ondenge na makambo moko boye ya butu bandoki c'est qu'il faut bokendaka église nga apriera déjà mpo na descendre à Jésus Christ mpo tozali nga na emene na Jésus Christ tozalaki 3 emene akenda siko atira nga na Jésus Christ yo nga nayebisi yo
soki nga na bina sona Jésus Christ na biki na betaki un mois ya carême na lala na se na tongonika na sala la soupape te avec sourate na yebi soki ba plein ebima mais siko moto oyo aza na ba plan aza massa père na ki kestre menea a opposé aza grand politicien moi na tanga ne kombo na ye ezate akobimisa na minute mais to pesa mikumba pa nzambe alors tellement aza na makambo ebele moi to koti na makambo wana ezate me makambo tu ezali pa na ye ata ya 33 titenge so asali recherche aki ata bakota banzai akute na ba JP Kiss akute na ba vena na ba Gaspard Love Sabino mais moi na tanga kombo na ye ezate mais bon c'est le sous-titre mon cas ya calé parce que ndé tozana to kan ça vie Kiss parce que ni kabamba ba to boss ba facilement a plaisir les canatera soyo kakuna nzinjezo mais on a na bomba batu na 3e année tomba ya 33 ba yaki pa PDG kabamba ndemo lobi ezala maboko ya mutu munene mwa totanga kombo ete sko neti bato bafuta bambongo na bango ya mabanga neti ba mama ani kunka baya ani dembo baya ani ngangole ba Giselle Zinda ba Gauthier Mascotte bo suka wa bozongisa mbongo po mutu azala ngasa mukonzi munene azongisa po nga banga baboka ngo fele ngana pia mbongo sko bato ba wana vie na yoti yoza piri petit yoza petit a parler ba Gauthier Mascotte ba tutu yo tangi ba kombo ba mabanga na bango ezana ngo donc mukolo plein ebima na mokana nzambe ba on se retrouver ba baka na bango te yango za musique te neti oimenia ba balio ba beta musique ba enfant musique ba bébé on est ba chanson anthologique donc chanson moi ça fallait faire chanson yana ba chanson na sala na 10 minutes tout chanson moi ça fallait 40 chansons one night na album ngani ekoza ba 40 chansons ton orchestre ba album ba tebele ba ngombele ba ebele po musique congolaise pe kufina ba ngombele bele weston ezarate bluson malonga te pièce te musique on comment ba kiti ba mbati awa ba silipe mona nanga donc tina fashion ezapa yo asi fashion ezani fashion pa nanga nezinga fashion nanga weston eza bluson Gianni Versace eza Donatelli yo za fashion nanga ezali ba fashion slim eza quand il dit bablo on te pas souvent moi la fashion faut la tasser ketch à Gaïa na jean de fashion non mode des mode gunanga za gunanga wana eza guno merci beaucoup parce que là to comme donc moni faut encourager ba jeune belé na opé mususu pe au moins pe bo forcer birindwa ba jeune belé encourager bazali ba faire rigola faut encourager ba héritier Watanabe faut encourager faut encourager ba Fabregas faut encourager bango. Ah bon? Ba Fali pour faut encourager bango. Maman c'est belé ba obima bima. Bango mbele pe bazali. Na ba vena biso pe bazali. Ba pere na ba Koffi Olomide ba courage belé. Ba Jibe Biana ba Venzone ba courage belé. Patuziana yemo descenda emenea na ya ko na nganda inza pa mama ekila pa mama beya ba courage belé. PDG Julie Dienda aidera biso grand fiche ya Gaillard marque ya non ba courage belé PDG kasopele le ndenge moko to kamo elo mo avie Kester ya kala et c'est sa maman où il vient moleka mais écoute tout nanga ni donc mais où il vient moleka aza mère or avec le lolo moleka basomela ngama blison ya 7000 € ya Jafan go ferry ti lelo yo bakenda ezalaka bakenda ti ma fait lolo akenda OK ezalaka vient nga lolo donc ba makambo ezebele mais ya omoni toutefois na oya sikoyo na masolo ya ba TV ya ba tous les dimanches avec forme avec clip total na yela biso na valise po biso ataka ba léopard ke ba mambela mbato ebio makasi na lobby so zo na sandale ke na veste na lobby na lobby omoni tout na ngani nga na masolo forme na zali na masolo musique na zali na kolongwa ko net ba musicien neti o biso tebi ke ba la net ba Adolphe Dominguezi o batika na charge ba bilamba wana donc le ba souper na lisusu net ba Jésus de Nias comment on a ba clip net ba tout en noir ba DDD wana moni rituel talati mbate na mbenza sur mesure wana on a musique te baba musicien mais au penza tout monde rappelle que ceux qui peut mon côté bimi mon casser au centre penza que ya kombo yo ko ba ki c'est la ngato ngana ki libanda ngana tanga baton ba musicien au dans ma pièce Patuziana
grand frère papa JB bien. Papa chéri ko yo ke likolo ya za world makasi yonga na bandera. Yo tsheba bani. Yonga bandera na fi Adolphe. Mais Adolphe pas ça va JB. Azara na ba plante. Azara na ba plante. Depuis que je savane pas ça na ba. Azara muta pièce. Pas tout ça na muta ba pièce. Héritier pas somba ba pièce. Grand guerrier bé. Ah Teddy Tendai. Olegi bango. Ote maman Rachel Foot. Teddy Tendai. Olegi bango. Père na didi ki non olegi bango. Merci. Mais pas tout musu. Merci. Massa na pe faire ego là. Faire la pièce. Clip moko ezobima kala. Merci na la. Modèle atandi festali puta na nzoto na bi. Ah. Fali pour papa ana pièce. Ah. Fali pour papa za na pièce. Fali pour papa za na ba pièce. L'art. Et ça m'a de la monde. Oh. Mais de la part tout na to na ba guerrier. Donc yo ngolo na la coste. La coste pas la jaquette. C'est la coste. Les blousons. La coste, na lo bien. Chacun apprécie à sa façon. Tout souvent on a mis matabi misa 5000 balles, 6000 balles à son balcon. On est peut-être à 50 €. Bah qui m'a un peu formé. Ah ouais. Bazali. Bonnet baka bossé. Quand bossé pe à kendra mikili, a fallu na d'effort au grand poète, à son idéologie à former. À quoi son ba pièce sur la ligne. Mais ça pe ngambu. Mutu on dit mané risque on a dit. Net ba grand poète ba bouise pangi. Ba fait la moya à Londres ba betsa nga ba teni. Ba bouise pangi ba dame cosmanto. Ba gabe manès pe ba bunda na idéologie à former. Merci pas Touziana. Donc, parce que tu communes à donc Claudine Kazadi est certes belé donc au côté au sali donc nous mon abonné ça va pièce ça va chani vers chat chat les autres ça va collection heureusement on a kena baba ça va chani vers chat donc au moni et on encouragera ba tutu ba musicien ba obunde na masola forme to ko tikati ba masa ba c'est mes félicitations hein parce que tu es bien dévié que ça que boroli moi bobo un moment on a toujours société à Serouti. Société c'est Chani Verchach. Donc on coûte na bête on prend ça tenir mboula. Merci. Donc dimanche pour que mon ba pièce ba blessure. Si, la valise pendant mon a déjà. Oh ya donc ngana saka makasi. Non tira la makasi. Non, na je le sais. Donc Kolinga na e. Kolinga na e. Totika na te. Et puis tolinga ni nzambe. Mon réalisateur Kadé pour na clip kitoko ya Josie des Nuances. Un grand merci na Patrick Kadogo ya Ado ya Patrick Kadogo. Bah bon séjour na papa chéri Motopa l'homme qui a mis l'eau dans coco, l'homme qui a sucré la banane. Na minute azana kati Afrique d'ici là. Akepa boss Yado boss Malawi le millionnaire. Papa chéri maman kambo bimi saranzambe aussi ça baninga pour ça bim sa album mais biso quoi on a biso bana par rapport à la team tout ça là on est là où l'eau va mener caillou on est là dit so za madame il faut za la Angelica Madeleine pour so za la baronne il faut za la Karine Mokonzi yonde nous za madame aux Angelica té so za madame il faut za Jaël le show ya palais zapem. Isaac Parker, bon ce jour na Katia Kinshasa. Isaac azo tangisa baslim moko obi ki ya remplacer Pasteur Neema na vie nanga. Baslim magri. Ah? So moni Isaac il faut mona janvier. Janvier. Attends ça go bomba makambu mais tant na bango te pas filera solo là déjà. YouTube veut répondre et pour Nabiso c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a déjà défilé. Des baby garçons toujours na défilé comme d'hab. Eh, y'a qui la baxe, y'a moto, y'a qui la junior, qui la baxe, y'a moto, y'a lekinanga. Kosa bongote, lekinanga. Koloba bongote. Un grand merci na yon a grand jogo Fabrice. Oh là, Nabiso zela bon bazar na 0033 mais moko bingo bimba 77 quoi kabananga moko ils ont compliqué nga. Ah, Fabrice Mbimba. Jogo. Bah, bonne chance. Tolinga aming mamba va jouer pour te lier à mbonga. Tu vois qu'on a complexité. Et puis bien un gars central to bimisara. Bah pièce na biso moloka bah junior ma wete mon boss bah salé la tenant bah bois ka été to esiko na Fabrice Mbimba.
po to moni trop de mabanga to fuli bino to sali mais quoi koti ki songi na bale to laksa bino kem putum tabanda mambo avant bino. Bonjour et bon dimanche. Karine Mokonzi. Ma bezawa. Babi toujours bino mo boye bibana njinde bo pesa une opportunité na la gare centrale pas Karine Mokonzi toujours na parlera maramba bilamba po na la copie musute on sa pas ba copie na te karaba mapangu o pe na somba ba mituka mais il y a tout autant mamba bilamba Karine. Mais que chance pas tous yana yaki avant yo po pièce ne salinga nzoto mali heureusement. Ah ye moto to kuta na nzata ka ye mo a lobby japonais ye mo ebiti na parce que pas tous yana a muto ba vana na grand prêtre Kin Kester. Yemo mamba bilamba tanga monika misune déjà fundi taka Karine Mokonzi ko sarate gare centrale babi na minute Karine Mokonzi ozana buka ko le match à Léopard. Oh ça c'est l'émission ba journaliste batala razo matière à ta journaliste yemo razo tala na ko sote buka na njina minute ba TV za na match ba tala bena Karine Mokonzi gare centrale yana bien mission na ko ratango te take bana nji babi ko rataka mission te parce que yana news bana poto babi soroye pas Karine ça va un peu na pe marquito ko so na leki da ko leka be mission te so na leka pa na tondi la tondi ndabo na kemba mo pale tara bon za pe na contact babi mikolo ata mbula Karine Mokonzi comme la période ya mbula beti mais to ya rabo ya on a pe ba bon dimanche na bateau tout balingaka nga na njil net na pesi boss dudu babi dépôt relé ba azo sa ba mama to ya mapa na pesi masa na nga rock maso na nga mboshi babi talaka divine ba masa na nga to bolingana okita kimbuta na nko ndeka Karine ya la jolie Karine Mokonzi moi c'est kito ba bon dimanche kindoki ah yoto aussi ça non si ma par rapport à Goga pour slim verre et plateau ah c'est bon. Bonjour et bon dimanche. Merci beaucoup. Qui bombi là toujours qui bo soda mais ah même toujours dégradé bah toi. Merci beaucoup. C'est DJ Stéphane. Je représente Pokémon Club. Oh ouais. En tout cas, sonaye dimanche bobika que non les lois système qui colle na katsa Pokémon c'était ba mbisi oza na ndenge. Oui puis bana poto ba tuninga me Karine na télé réalité to moni ba mbisi monga minene zoli ya kinkolinga bitete. Kinkole c'est ya ville kala na brocasité Pokémon. Vraiment Pokémon Club, je vous invite en tout cas boya vraiment à 15h. Kalameng il reste 1 heure de temps, à 15h tout on a bisogno soana, tout savourer ba mbisi et puis karaoké ça puis les autres dimanche, batonio sur l'anglais tu peux au moins interpréter une chose net ya wata. Eh. Non, yemba meilleur shop na lingaka. Rescale wana crash, viens va venga kanga rescapé. Est-ce que nakata mtema nous na ça mauvais dégage. T'es senti na ça non ta meilleur choix. En tout cas c'est vraiment un peu ça, merci Karine. Dimanche tout temps déjà les lots, calamité na 15h en tout cas mingo le BAT. Na pesimo te na ba client fidèle. Eh na bossa Mikolo Cynthia pe Mikolo Nanyo. Continue. Bon dimanche à mon patron Georges Couche, coup de gaz. Bon dimanche à Maître Kazi. Bon dimanche à Gilles. Oh, à Paris t'es boss. Mikolo Cynthia bande de touche. Ayo van hein. Bon dimanche à Gilles de BG Kaluka. Bon dimanche na Vienna Segem Mignon Maniata. Merci. En tout cas félicitations. Bon dimanche, merci Karine Mokonzi. Merci beaucoup et surtout que na batu nyonso on a besoin surtout bana poto ba qui na vacances te o ba yesiko kinkoli 4 kana simana. Bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche, mère Karine. On t'a vie claire. Il y a beau zoomer beau monde na banda ko vie claire à boule. Tolo baga ke bana kini dobo continuer à consommer TGV générique wana tilelo. Dans un monde à na TGV. Non, c'est un cas bana kini, bana chango, bana donc bana monde entier à mokili mobimba. Donc étoile de litonge, vous avez la patience. Vous allez consommer la TGV. Vous allez préparer l'année prochaine. Tout c'est la bino vie à vie. Vous consommez la chante, tout ça qui vit à dos, dans séparation d'amour. Tout ça on a concert, bana kini, bana monde entier, on a concert, na couloir. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Biso to bandi na kata litonge, to beta le 8 octobre. Donc à partir à 14h, 20h, to za wana pour tous ces places. Bino ba monde entier ba fanatique na biso étoile de litonge. Boya. Numéro na biso contact ezaka 089 480 44 05. On nous a bien étoile de litonge. Merci beaucoup Nabi et c'est ici Tania Mabe Dinema. Tania Matbatu Ningolo équipe nationale Tony Nabite. Tania Mikolo père a ebisé na monyo libanda na zo elombanda. Ah. Ba on peut ba madame bakoka via banda te on Tania Mabe bien. Maza Makopa donc affilera la taille mutazo pesa ordre madame azo chef viens choisir ma tante comme sponsor na mais na bokasité affilera la taille. Donc si ba dimanche en bon regarde moi qui vient ma tante na coin kuna. Et c'est spécial les ketchou mon fils Cynthia Wado le plus que star soza star oza yé mais soza plus que c'est que faut ça Wado
Bonjour et bon dimanche. Bonjour, Karine Mokonzi, la baronne. Ça dit, moi, ça m'a comme c'est un plus na TV parce que na minute au gare central TV mon combat tu belé. Donc coup de chapeau on a profité. Et comment bon TV moi va te belé. TV moi va te belé parce que na minute on va tout limité na yé d'abo va tu vas comprendre que actualité ça m'a cassé. Donc va tout vraiment balanda émission et puis pifo mo be sika. Donc va tu va roboya on te merci Karine Mokonzi. Mingi vraiment le na yé kaka pour na ba remerciement. Ndelo nenge kuna loba mosebe ndo lobi. En tout cas Didier Lacoste pour dans encore loba que il faut y vendre na bato malgré ba mise ba na ba polémique mais ba obi ba ba bato malamu ali kambu donc eloko lekelinga ce que Didier Lacoste mko kufa est-ce qu'on en a bato pour dire mère maramba sali Lacoste. Oh te Didier Lacoste nana ni boy en tout cas na matanga surtout net bato ba bindo mbeto moni bon samedi to moni bon dimanche tozo mona bango to moni ba hérité wata donc samedi Jésus de Nias non kanga qui matanga batu baye mais Jésus de Nias era maite lox sa chinois tobola lit a pe saka profil biso na banda faire ozakande boye biso ta ba fiancé ko sala bongote dimanche siko goga vite wayo la coste za mutu ya ba nikes ba ya blouson ozo blouson mo ko tangisa poussière po nga simba ki nga blouson goga la te gris. Et ça, yolo tombe, ta kana comme papouche. Bien yolo ka po ba ibe eswiti tezonga ki. Merci na ba masina parce que le bito qui na innocent balou mais innocent bi na katia masina en tout cas masina est aussi et c'est un grand merci na bino Didier Lacoste yebaka ko vendre na batu comme d'hab parce que oh tout monde qui na matanga maman il la kisi que oyebo solo la continuer bon mais cotisation on dirait non ma pia ngana tamo Didier Lacoste matangi comme de la soukati. Ça, merci vraiment pour la cité Karine Mokonzi. Vraiment la remercier l'artiste parce que concurrence tout ça la TV que Didier Lacoste a yemba ko leka ba mesenyo so ko pe beta ba jeune ko leka ba tunyo so et ça en concurrence loyale pour la musique. Donc vraiment na tamo likambu merci na Firigola merci na la poule gamoto na tembe na assistance na merci na Quadra Koraman et puis vraiment président Lobina remercier son éminence maître Kazi son éminence Obeminaku Germain Kamel. Sur le maître Kazi faut rappeler maître Tété Kabwa Kabou. Tété Kabwa et puis ingénieur Georges Kouchkou de gaz. Merci beaucoup. Ça n'a pas tout le monde mais Karine s'il vous plaît te répondre à l'activité déjà jeudi prochain ba ebele pas Bruno Sandaki des marques et puis samedi prochain tous à la bon niveau qui sent on a profité na saluer honorable Christian chef tika lo baba na bauti na matanga bisous sur 33 big gaz d'abord moi va te ça la bien honorable Christian Mopakane et puis la crème du baron congolaise les bâtonniers maître Coco Kayou. Merci beaucoup maître Coco Kayou di Misambu donc bonjour et bon dimanche. Bonjour bon dimanche na bâtonniers on a parlé Karine Mokonzi. Mais ba basket moko bimisaka yaka na Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi. Message nyo yele biso lelo mwana bato papa Simon Kimbango. Volozi balobi sans ye mawatro sans ye mboko ye bonga. Mais moi de dimanche au bendi ozi pat ya choko. Vitesse ya usagana te nzete wana na ba émission na contact alibanda isololi. Na émission ke émission na maman na vitesse ya usagana te Karine Mokonzi za na moto. Soki na zonga boza pamba te pour vitesse ya usakana te batu ba dengi. Zonga kasi lelo sa ezalelo ezate to si ça. Je veux dire que information Karine Mokonzi za ki agence Kamfufu na za na agence na ngai be dire information ndo pese la ngote na za na ba chanteur ba danseuse pe ono so na posa sala album ma contacter ngai na za na équipe mo veut dire groupe d'accompagnement agence Kamfufu pour nous contacter ngai za na 089 963 16 21 plus 243 89 963 16 21 pour nous pesa ba moto Ethiopie au plus grâce Camille Makengo papa na Delia na Christiana maître Gigal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabi que Ace Pelissa qui la Bax nabi que Ace Pelissa les grands chogo Fabrice Mima Ace Pelissa. Bon dimanche le ngakala Mokonzi. Lili. Sentiment na trop lelo Mokonzi. La peste maître avocat na maître Didier Mokonzi. Comment avocat non? Non, comment kabel avocat moko? Maître Didier Mokonzi, merci. Maître Didier Mokonzi, maître avocat nanga. Makambo yo eza mukete. Et puis nazo pesa moto na le jeune manager Fabrice Bedika, mobala ya Solange Mwadi.
pour moni na tiboye na otinga ma braza kokoma nyoso yango so bimi libanda mona bagage ezana libanda mukundi kali na biso ke lobby na pileza ki oyinda mabe pona betaki na kene kaka lobby na zoni lelo pour production dans la soir bana pina remercier bino Mariam Tsiva bana braza na yela biso image ça biso bien ba image et calé moyen temps exact ata dimanche na la tsabino vraiment na remercier bango vraiment bana braza na remercier bino na onyo so pour nga les jeunes managers Fabrice Bedika Zalaka yo et puis Masana Gero Manjangu gérant tellement ton gérant pour Lutumba na person bota trop Karine Kibilu plus de 143 89 62 63 503 plus de 143 89 62 63 503 leader motre na leader na ngadios peut-être même sur chaque vendredi l'antenne à partir de 17h et puis rediffusion mercredi à 11h. Merci beaucoup. 89 62 63 503. Merci. Moi ça na kiodo na bois côté. Ah bien na la théâtre. Ah na bois côté, na bois côté. Voilà, merci. Mawanange zangi consolation junior bongongo Union européenne. Ata muto akufela mama. Aswakata mafexe pa ba femme sage. Olingo bomona pasi nandima kite tokoka bona. Zoka kiungule kwa isaka pe masangwa mabeo. Batuta noir ezali ba blog ezali lungula baron. Nzembo esala nga ba cher de fer. Bana limité ya bige soda na bangwa imbara goga. Donc tina bilamba tina baso vetimeza bina ba goga. Donc tina ba félicitations parce que tout le monde a qui mardi mercredi donc ba nyoso balingaka la team balingaka moto na tembe pour lelo mutu nyoso langage comme kangande makam nani makambo merci beaucoup na général le Kunzardo ou alobande watande makambo e mokonzinde ba voyage watande ba Atlanta watande ba New York pour na watande tout le monde et rêver que Belgique era poussière pour na watande makambo donc lelo mutu to comme makambo Kunzardo Nzambe so mon animateur ana mandef fozara Kunzardo. Merci beaucoup pour ceux qui ceux déjà l'ilobé côté et rêver que c'est bon. Merci parce que tout le monde qui on a barré mais pour nga no yebsuka ka confirm que goga ka moi chargé mais le quoi na la team to na ba konzi to na ba yampaka to na ba yakila to na ba Charlie Rubenga donc ba Christian Champagne ba BH ou les kakaka par rapport à la baronne moi c'est kitoko aboué vraiment mutazana un succès na mitso ba limité ba ta émission locaux là match à Léopard donc des fois té Mirage Motor a ebi bon chimeto maître Yves Frankenda maître exaucé canon no ba ebi bien na yemba kaka nga moto nazala qu'un soleil aujourd'hui sombre tout à moi à cause de ton amour l'envoyeur arc-en-ciel et l'homme les akonoka arc-en-ciel et boko bima Arrête déception, oyo tilinga na zela kako bazela kaboyete. Moninga na yo Après la pluie, c'est le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Isaac Parker. Après la pluie, c'est le beau temps. Ça veut dire ça peut marier. Après la qualité de la propriété. Président. Aux éléments sika. Boss Modogo, sa père marié. La vie est beaucoup. Karine Mokonzi aba Karine. Avant ça, c'est avant Somalia. Karine Mokonzi. Moi si et Nathalie aussi la et Karine Mokonzi. Mais ça non moi sombote comme Nathalie aussi la fille à catalogue. Baby que yo pe lo wana linette vraiment ba sil non. Boss Modogo, Montikile. Moi sinon t'as pas choix. Stade Barcelone. Champion Modogo et Maxime Bokane. C'est la championne là. Est-ce que président Ebi Kenga Kene yo lolobi? Ba Ebi singa pe vérité que président Sainte Maman Paradis. Le président yo ndo ça oza donc on a bébé OK ba 4 mois 5 mois on a dit boum. Ozolo baté pour nani. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Karine Mokonzi makambo yo ndongo tomona ngola baronne. Yango moninga ni na ina rafia. Mais président on chaque dimanche le sata mutu no ebi na ke lobby yo lo bazo bisanga oh ma président bino yeyo Maman Paradis. Nathalie Menga biteli bumo yo Karine Mokonzi toute la vérité n'est pas bonne à dire. Nous sommes à télévision. Yo ta Palestine au kota kiboba. Nega maman Wivina lo baga l'impératrice. Papa ben na kwa tolanda la minute yo. Papa puisse ma douce. Papa puisse. On a pression la combat papa. Président na okili o mawande mo si ozu moi si pour par rapport à beauté no
il fallait nous mais Karine Mokonzi, Makambo, nous ne sommes pas des mais nous sommes des tapers. Yo yebi Karine Mokonzi na minute na yo lo belanga ke Makanangai avec beaucoup de respect. Maître Gims. Makananga Maître Gims, c'est singa musaki ndingu na fait un tobre total na Maroc. Na yebi te to ba konzi ba ndimo ta to ke Maroc, to ke ndo mona Rabat, au mona lisusu Casablanca. Il faut l'être, mais le quoi a d'être on a Nolitamu. Nolitamu le cache. Karine Mokonzi yo être toi. Ya donc là on a catch à Maroc. J'aime balader aux Champs-Élysées. Balader aux Champs-Élysées. Donc tant qu'on est au Maroc, tu vas toquer maman Paris. Il faut on la caca. Karine Mokonzi. Ça fait comme jamais. Karine Mokonzi ta bango. Bito to ta massa na bito ba patron. Ngala ta massa ba patron. Na bito ba petit ba kima na poto ba boya okima. Faut te retala nani. Faut te retala ya nani. Bona minute nga na to nga poto. OK Mikili. Au moins de bon groupe bino moko. Ngaite. Karine Mokonzi meka chetaka moko. Pater number 1, pater ala ki ba pater tout na kati Angola. Ala ta ko le kabango. Abitinga mutaki ndingu. Yo ki Angola te jela zamba. Tu n'as pas rêvé. Toi tu es artiste. Venez comme tout le monde vient. À l'aéroport, tu descends, après les fanatiques, accompagne-toi jusqu'à là où tu es. Hôtel. Donc, Karine Mokonzi, na Ngola, patin number 1, n'habite pas Mamadou, Ariche, Motema, Bibi, Chamala, va faire un gacha chombala cachot. Merci beaucoup pour un bébé au dos. Un bébé au dos ne sait pas que la route est longue. Bébé d'or. Bébé d'or. Même les moustiques dans un palais des rois, c'est un roi. Parce qu'il pique les rois. Si c'est palais de Karine Mokonzi, c'est un Karine Mokonzi. Parce qu'il pique Mokonzi. Karine Mokonzi, quant à moi, David Luther déjà dans le monde au âge. Salon Maman Paradis et au fond ma kalatote na yoloana. C'est du lieu njamba Maman Paradis. Donc kalatote partout kapanga la bina yebisayo. Couturier bazoya. Défilé de mode de Sali. Junior Kabanang pas bien. Junior Kabanang del Papa Couturier bazoya. Nete Kasi Mokani. On peut pas Karine Mokonzi. Nete Kasi. Germain d'élégant Gérard. Berger Cano. Et Pierre Chitomo et Gérard qui va chérir. Voilà, merci beaucoup. Et pas mon réalisateur Gazé. Tu l'as vu innocent Balou Mena Massina. World. You pay mon bayon là. Banana bino basi ete banana biso. Banana bango basi na biso. Menga na mo mositi. Bana bombe na biso. Basi wa bina ba mo changer papa na bino ibali na biso. Papa baba. Papa. Ouais, on changer vite. Faut on dit fiancé na nga rapé UPA. UPA. C'est ça UPA. Donc banana bino mibali na biso. Ah, ko sabo iteke ba musique na rumba. Oh, world. Premier nini? DJ na maloba misusu toza na yo, na maloba misusu bon. Il faut totika opotaka ba danger zebele na kino. Ba danger zebele. Tu risques rien na risquer rumba. Na risquer top model bari donc kalato. Ah ouais, yango aloba na émission. Top model hein. Non mais yo déjà tu as confiance par rapport à Dango Nazaro chéri Nami yo kaka pepele Dango Nazaro chéri Nami yo kaka butamu yo Zaki na lati mwata et to comme okende malembe na suka toza déjà na Schengen avant to bato ibaka nzembo Isaac Parker amo et c'est pelisa kabanango kosha et c'est pelisa Ngabo oyo kalisolo ya ngana jeune homme oyo Isaac Parker motema nanga Isaac Parker motema nanga yo papa na licha motema nanga
Samedi passé tokutanaki na yo na mesa pokwa na Notre-Dame mwana kanisa koyaki ndeko confesse ba péché nzokando yaki ndeko loba na ngai ke c'est fini avant tokabwana otalinga nga naleli ngana banzaki nanga okolakisanga bolingo ya solo nzokolakisi-nga bolingo ya greko yango bino mibali ya Paris oyo bolauka botomboka nakokosa basi ya bato izaki otrompe nga Parker otrompe nga chef aza trompe nga solo Samedi passé tokutanaki na yo na mesa pokwa Natasha Mboyo aotrompe nga zeba péché nzokando yaki ndeko loba na nga ke c'est fini avant tokabwana otalinga nga naleli likolo na yo nakoma koreve pambapamba navuna voiture nakoma koreve pambapamba likolo na yo nakoma koreve pambapamba navula voiture nakoma koreve pambapamba nkembo epai ya nzambe mawa na bango bashalu basali feti bakanisi tokabwani lokumwa fils ndongala mawa na bango likolo na yo nakoma koreve pambapamba navula voiture nakoma koreve pambapamba. Bon séjour na Kinshasa na Isaac Parker to ka bono Schengen parce que to comme il y a la souka la vraiment mère nanga merci na ndingo ya mingai na pesa ka remerciement na massa nanga Isaac Parker félicitations parce que na RVC que za blé na kati na remercier Isaac Parker na nyonso ça la pona ngai massa nanga et puis na pesa mboti na vie nanga Guy Basket mo konzade continue ba bon séjour Théo Bilele Bilambe Belé sans oublier na bossa na te Natasha Mboyo moi si a Pembe na pesa ka numéro de contact banga besoin ko benga moi concert numéro 89 58 060 46 089 58 060 46 et puis on remercie à 33 Titenye. Merci pour la patience hein, parce que dimanche passé donc en tout cas merci notre Isim Belenga Pro la même magie qui y a Glody Diasuka pour la image qui toko y a Inance B parce que ça a héros d'Alombre un grand merci à l'équipe Mobimba ya Gare Centrale de nous on ne change pas l'équipe qui gagne merci à madame Nanga Christelle le Moabilou la dame du cœur un grand merci en tout cas Bosé Belé Isaac Parker bon séjour à Kinshasa équipe nationale Makambu Jaël et Chotania ma bête il est que tu mon fils a fil la taille Makambo et surtout dans Kyobo Sanate Cynthia Adol plus que Rachel Canne à sucre donc Nicolas